Moke Sangala. Oya tiki biso lelo aza mopagano te mais aza chrétien engagé. Oya bande kosalela nzambe utakala abandi kosalela nzambe na église la Mankache. Penzamba sali engolu akena mboka Gabon kuna keko pe kokoba kosalela nzambe na mboka ya Gabon ekuna abanda kosalela nzambe na nzela na mongongo na ye. Nzamba pesa ki ye mongongo et azui mongongo wango ati yango na disposition ya nzambe oya kela ye. Alors lelo liwana ye yango ne esangisi biso. Alors tokomeka pe ko modifier ozali programme na biso vi ba caprice ya technique pe ya courant. Tokomeka pe ko modifier programme biso to edike ekoleka bien elongo na molimo santo. Amen. Yango to banda programme na biso tozo pambola nzambe pona ye a permettre likambo ekomela libota oyo. C'est vrai moto moko takanisaki yango, moto moko tabongisaki yango, mais nzambe na bolingo na ye abongisi ndeko na biso atika biso na âge o biso nyonso toyebi. Ezalaki âge o ezalaki prévité pona biso nyonso libota. Mais nzambe asi prendre biso, alors tozana eloko koloba te, tozana eloko kobakisa te et tozana commentaire ya kosala te par rapport ya liwa ya ndeko na biso. C'est vrai biso bana nzambe tolelaka lolenge moko te na bapagano. Bapagano tango balelaka babakisaka oyo ezali pasi babakisaka oyo ezali susi na motema. Mais biso bana nzambe tango tolelaka mingi na loyembo et tango toyembelaka nzambe amemaka consolation na mitema na biso. Yango tolingi topambola nzambe d'abord na mingongo na biso avant bandeko bayebi bayemba tokopambola nano nzambe na mingongo na biso kopesa nzambe merci na ndenge a permettre na ndeko na biso kopesa nzambe merci parce que ndenge maître ya temps pe ya circonstance. Alors tozana commenter ya kosala te po na désert ya ndeko na biso esika ozali kotoboli mongongo na yo obandi kobondela c'est vrai nzambe nde mutalingi likambo ekomi na biso banda kopambola nzambe pesa nzambe merci pambo oyo permettre. C'est vrai et ça qui se passe qui sont à Bokini. Mais on a le choix de on a la commentaire et on a la ça on a la pété et si vous allez on a le musulman et si vous allez au tombeau du mongongo on va dire qu'on prend mon ensemble aujourd'hui sans ensemble c'est vrai ça lui passe mais on a la commentaire avec ça la Dieu il y a un autre pas pour la yole Dieu c'est comme une mission il y a un autre pas pour la yole Dieu c'est son initiative yango tozopambola yo na nyonso ezokisi mitema na biso yango tozopambola yo na nyonso esilisi mayele na biso yekona koko masanzo nezonga epai na yo yongo kotesepeli ezala boye sabalola tomboma le semi israel etomboma le véritable Dieu tomboma mongongo na biso totomboli yango epai na yo
kolelisa bandeko bazwi mpasi tolingi toprofite na occasion mpona kobondela mpona bandeko bazwi mpasi avant toinvite moto esengeli mpona kobondela biso toye kopartage kokabola mawa na bandeko tobondela mpona libota oyo ndeko atiki tokoto batiki abungisi yaza basimba mitema na bango atiki mwasika na baka samba simba mitema na bango samba simba mitema na bango bana batotanga samba kaswa metini na bango samba kaswa metini na bango les chrétiens oyo zao kondela kozali kapezwaka moto nyonso kozosenga kolula nzambe eakompanye libota tokumu to bandeko bazwi pasi motema na yo pambola libota oyo eza na posa ya soutien na biso eza na posa ya priere na biso mpona bano batikali akobondela mpona mwasi C'est vrai, il nous a quittés. C'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Quand on parle du mariage, c'est pour deux personnes, quand ils sont encore vivants. Mais si l'un d'eux décède, il faut liquider le mariage. Ça, selon l'État. Mais à l'Église, Dieu recommande aussi de libérer la femme. Et nous allons lire dans Romains chapitre 7, les 2e et le 3e versets. On va encore lire dans 1 Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens 7, 39e verset. Si on peut lire les versets, et nous restons calmes, l'Assemblée, nous restons calmes pour prier pour la femme. Nous lisons au nom de Jésus. Si une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il vit, tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. 1 Corinthiens 7, 9. Un Corinthiens 7, 9. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si on est là, ce n'est pas pour une bonne nouvelle. Et parce qu'on a perdu, et surtout la femme et les enfants ont perdu leur père. La femme a perdu son mari. Les enfants ont perdu leur père, dans le chef de la famille. La parole, Paul le dit aux Corinthiens et aux Romains,
la femme est liée à son mari pendant que le mari est vivant. Si le mari décède, la femme doit être libre. Elle est encore très jeune, avec les enfants. Personne, aucun lien ne peut les lier au mariage à ce moment. Denis est parti, il y a extinction du mariage, il y a liquidation du mariage, la femme est restée avec les enfants et l'homme est parti. C'est pourquoi nous sommes là, pour prier pour les enfants, pour prier pour la femme. J'ai prié à tout le monde, bien aimé par la compassion de Christ, à prier pour ces enfants parce qu'ils sont encore trop jeunes et leur maman encore très jeune. Elle peut refaire sa vie, elle peut se remarier selon la loi. Et aujourd'hui, nous sommes là pour séparer spirituellement les liens du mariage. C'est une alliance. Dans l'alliance, il y a des clauses. Dans l'alliance, devant Dieu, devant l'État, devant les hommes, devant la famille. Parce que le mariage est d'abord célébré en famille, puis constaté devant l'officier de l'état civil, et l'Église bénit les mariages. Si aujourd'hui l'un des conjoints est libre, il est parce que ce n'est pas la séparation, ce n'est pas le divorce, c'est la mort. On prie pour ceux qui sont restés, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant les protège et les garde. Nous approchons les hommes de Dieu. Caleb. Seigneur de gloire, prions pour cette femme. Oh Père éternel, Abraham, et toi le pourvoyeur, à toi le Père de la souveraineté, le défenseur de notre Seigneur. Laisse maintenant que ta droite triomphante se manifeste dans cette famille. Laisse maintenant que Dieu, tu pourvoies à tous besoins et tu fortifies les cœurs de cette génération qui peut essuyer cela, qui peut la réconforter. Si ce n'est que toi, Dieu de grâce. Oh, étends ton amour. Regarde ses enfants. Console son cœur. Console son cœur. Dieu, qui peut le faire? Si ce n'est que toi, qui peut étendre son amour. Si ce n'est que toi, Seigneur. Là, tu connaissais la fin de son vie. Tu avais la date, Seigneur. Tu avais le jour entre ton calendrier. Mais maintenant, dans la responsabilité, garde-les, protège-les les mal, Seigneur notre Dieu, le Dieu de l'éternité, l'auteur de la vie et de la mort, le maître de la vie et de la mort, celui qui siège dans le lieu secret, celui qui donne, qui peut répondre. Seigneur, nous te bénissons ce soir dans ce lieu. Nous te rendons hommage, Seigneur notre Dieu. Toi qui es souverainement élevé, tu as reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant ton nom, Seigneur, tous genoux fléchissent. Aujourd'hui, nous sommes là, Seigneur, pour prier pour cette famille. La parole déclare, tu es le défenseur des veuves et le père des orphelins. À partir de ce moment éternel, nous te confions notre fille, ta servante, entre tes saintes mains. Tu es son bouclier. Nous prenons les enfants. Ce sont tes enfants à toi. Tu pourvois à tous leurs besoins. Tu t'occupes des études de ces enfants.
Seigneur, tu es le pourvoyeur des pourvoyeurs. La provision t'appartient. Prends soin à partir d'aujourd'hui de ces enfants, oh Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi. Personne, oh Dieu, ne peut réclamer la vie de cette femme ou la vie des enfants. À partir de maintenant, tu les réserves de l'éternel. Cette famille qui est restée, béni soit ton Seigneur. Jésus, tu as accepté la croix pour nous sauver, pour nous garder, pour nous protéger. Et ce soir, les sons de l'agneau Jésus, tu es le médiateur de la nouvelle alliance. Les sons de l'aspersion qui parlent mieux que les sons d'appel. Oui, les sons d'appel avaient crié vengeance. Mais les sons de Jésus, c'est la grâce. Les sons de Jésus, c'est les saluts. La rédemption éternelle et le pardon éternel. Seigneur, une couverture spirituelle par ton sang précieux, Seigneur, dans la vie de cette famille. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que ni la domination, ni l'autorité, ni la sorcellerie, ni les lois établies peuvent réclamer la vie de ces enfants. Ils n'ont pas le pouvoir. Celui qui détient le pouvoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est au-dessus de tout. Jésus, nous te confions cette famille, Seigneur. Commence cette histoire avec cette famille. Chemine cette histoire jusqu'à la fin, Seigneur. Leur vie entre tes saintes mains. Et en vertu du pouvoir que tu nous as conféré, Seigneur, je vais couper les liens du mariage. Au nom de Jésus et par la puissance du sang de Jésus, cette femme était liée de la loi du mariage. Cette femme, à partir de maintenant, elle est libre. Je la déclare libre. Elle n'est pas née d'une femme esclave. Elle est née d'une femme libre. C'est une femme de la promesse. C'est une femme de l'alliance. Bénis ses enfants, oh Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi. Nous réclamons une pluie de bénédiction sur leur vie. La bénédiction à 12 égards. La bénédiction à 12 égards. Et dans tous les paramètres de leur vie, si on doit citer les gens bénis, ces enfants seront parmi. Et cette épouse sera parmi. Seigneur, merci, mon Dieu. Parce que cette femme, s'il est toi qui brille dans les ténèbres, la famille n'est pas dans les ténèbres. La famille n'est pas dans le noir. C'est une famille éclairée à partir d'aujourd'hui. Parce qu'en toi, Jésus, nous avons la victoire. Laisse, oh Dieu, que la victoire, maman et les enfants, aille de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès, d'élévation en élévation. Aucun hôtel ne peut les réclamer. Les vies et les bonheurs. Seigneur, pourvois de tout part, de tout côté, que la provision ne manque jamais dans leur vie. Ensemble avec les hommes de Dieu qui sont présents dans ce lieu. Seigneur, et je m'élève, je m'oppose, il vient pour dérober, égorger, anéantir. Mais toi, fils de l'homme, tu viens maintenant pour la vie éternelle. Que cette famille soit gardée jalousement entre tes saintes mains. Que ton autorité, la marque du Saint-Esprit, soit dans leur vie, et maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci le roi des rois, et nous remettrons la suite entre tes saintes mains. Les délices qu'au matin, Seigneur, accompagne-nous, sois avec nous, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Amen.
makambo elelisanga osimbelanga makambo eswisanga motema ye yoza mponanga oyo mpona swisa mpona nako zangisa mpona siona nako mopepe ye napepe kozanga yo na vi momoi na ngai ezangi ntina ye osimbelanga makambo elelisaka ngai osimbelanga makambo esisanga motema ye olamuselanga makambo elala ye elala ye elala ye omonelanga oyo basusu balembani oluka botuna moye ozongiselanga nyonso esila kolimwa ye obomelanga moto bamunda bapelisa pelisa pelisa ye yoza mpona nga oyo fondation eza mpona ndako zangisa fondation na ndako mopepe ye na kwekwe kozanga yo na vi bomoi na nga ezangi ntina ye yoza mpona nga oyo eza ata nalengi nayebi opesaka esengo ata nalengi nayebi osalaka nkambo yaya nanyakukanga mobubu na yo papa makisa yawa mokakanga yakukanga mobubu na yo papa atako mabatekeki epenga na telemi makrisa ya omonakanga yoyebi suka likambo taebandenanga oyebi suka nganga oyebi suka likambo taebandenanga bikolobulu na yo papa opuselanga ezapa basusu bazobundela oyenyokoli basusu papa mpona kozwa opesanga yango lokola matabisi mpona zaya yo olongelelonga mawa nakoma elonga koti papa de lindo zalaki na ye papa de lindo zalaki na ye elokopake anga yango lokola matabisi mpona zaya yo olongolelonga mawa nakoma elonga peti olongolelonga matanga ye elonga peti olongolanga pituli elonga peti olongolanga kolela ye elonga peti nakoma elonga peti nakoma elonga peti mama estela elonga peti nakoma elonga peti mama rose elonga peti nakoma elonga peti papa fonte elonga peti nakoma elonga peti nakoma elonga peti nakoma elonga peti Fredi Bako elonga peti nakoma elonga peti John Emilto elonga peti nakoma elonga peti Joel Ebola elonga peti nakoma elonga peti Marke Pomo na bomo ilangai wana nazalaki mitelengano olokotaki ngai osukoli ngai yokomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini ona maso saleliga nazongisela yo nini bona maso yo
saleli ngai napesa yo nini eske bakristo baza bapesa nzambe mololo 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 mololo. J'aimerais commencer par ici pour la pousse à ma canison au talent et toute humanité. Mon toto Sarani Awa, c'est mon bon frère intime que j'aime bien personnel. Il y a des lits, et ça de moi. Je préfère chanter pour la reprise à un morceau de grâce. Asa moto na nyoko mingi, mais Nzamba dans le groupe parce que c'est lui qui a permis ça. Et ce soir, alingi makase pour ces panza vote que pour mon temps na vote à deux Nzambe. Ndeko tambo la bozo mato qui a sauvé Nzamba décidé le long. Donc ça n'a pas besoin de ça pour les amis. Nzamba soit kembo. Asa le groupe ma bongi na masanzo. Asha karaibo sha. Nazongi selayo nini bona masoyo salelingai napesa yo oye mazambe zambe yawe Yo zalizambo yo papa na ba nazanga bisika na mito ngisate na mboka na tata na ngai bisika bizali mingi oh elikia nanga elikia
Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer Jésus, tu peux acclamer Jésus. Nous voulons louer le Seigneur avant que la Makamosus.
Hey!
Nzambe maboko makasi. Bana na Nzambe tobeteli Nzambe maboko makasi biso bachrétien tolelaka na loyembo tolelaka na adoration. Nous voulons écouter la parole. Na bomoi baza awa. Onalina yo kamen na yo. S'il vous plaît na yo kamen na yo. Est-ce que bato bomoi baza awa? Babetela Yesu Masiya maboko. Nous voulons prier pour la parole. Seigneur Dieu, nous te disons encore merci parce que tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Yahweh, merci au Père. Si nous sommes enseignés au Seigneur, c'est parce qu'il y a une circonstance qui nous réunit. Seigneur Dieu de grâce, nous recommandons ce moment entre tes mains, ô Dieu. Nous voulons parler de ta part, instruis-nous au travers de ta parole, Seigneur. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Assiste-nous, afin que ce que nous allons parler trouve de la place dans nos vies. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Comme on a Yesu Masiya. Au bien-aimé, le jour où Jésus-Christ va décider sur ta vie, c'est le point, ce n'est plus la virgule, mais c'est le point, et tout s'arrête. Alléluia. La mort, c'est la sécession de souffle de vie. La mort nous rappelle que tout s'arrête. Parfois, on s'est préparé de faire quelque chose, mais la mort vient, elle nous surprend. Alléluia. Voilà pourquoi on s'est lié. C'est un lieu où chaque personne azali boso yamituna. Na moment oyo na lolenge oyo moto nyonso azali boso yamituna. En principe, soto komi esika boye eza esiko eza ko interpeller mutu na mutu. Alléluia. Tebaki papa Denis. C'est vrai, baope balala kina yembe tumoko baza uta bomwana na bango. Baope bakoli na ye baza. Bayebiye lisusu. Namoni quelque part bakomi kombo na ye mais bakomi kombo mususu na se. C'est-à-dire ezana bakombo mususu ye ba o ba intime ba banda ko benga ye. Alléluia. Mais lelo papa Denis azali lisusu na bisote. Amen, amen. Bien-aimé, tolo bana pokwa lelo ke ebandeli ezali suka pe ezali. Yango esengeli ngana yo toyeba ete tangu toza na se na moi tosala nyonso tokoko sala, mais à un moment nous devons nous arrêter, nous devons nous poser des questions. Je suis né, j'ai grandi, je fais tout ce que je peux. Mais un beau jour, un moment pareil viendra. Oe sengeli ngana yo moko na moko ayeba komi lengele. Alléluia. Amen, amen. Tento tanga liloba Nzambe. Na mokanda na Ecclésiaste chapitre 3 verset 1er, la Bible dit ceci. Verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Pour ceux qui nous témoignent. Il y a un temps pour tout. C'est-à-dire, ndenge toza na se na moi eloko na eloko eza na ngonga na yango. Ngonga ya kobotama, ngonga pe ya kokola, ngonga ya kosala nyonso, pe ngonga moko Bible bakisi, ngonga ya kokufa.
Aujourd'hui, le chrétien se pose des questions, même les chrétiens. La Bible nous dit, Jésus revient bientôt. Mais bientôt, on va voir mon colonini. Depuis Nabotami, phrase Zakawana, il revient bientôt. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tant que Osana Katina Mabunga, tant que Osana Mabe, parce que Yesu Masi a dit qu'on perd des bons mots inayote, Akoyana Nute, Kino Yomi Lenge, le peu Bongwan. Alléluia. Alléluia. Yesu a besoin. Il y a bon mot inayo. Il ne vient pas tant que tu es dans le mal, tant que tu es dans le péché. Il ne vient pas tant que tu es escroc. Il y a beaucoup de sabatu. Moyibi lokuta, kotonga, bondumba. Yesu a oyana nute. Parce qu'il a besoin. Et tes âmes n'a eu à la sauver. Dans le groupe Sangamay. Alléluia. Est-ce que vous mettez le banzambe ma boque? Jésus ne viendra pas encore tant que tu es dans le mal. Voilà pourquoi n'a pas parlé l'eau. Na ye koye bisande gomoko ke yeba ke nyoso zo sala. Na lo lenge nyoso na ko se comporter na yeba ke na ngonga moko makambo nyoso ko s'arrêter. Yesu lo ba Yesu aya. Mais ce qui Yesu aya le na kuto okuto na etani. Akuto na marche nini modèle ya marche nini. Lelo penza na buto. Moko na moko azane yano. Ce qui Yesu aya pena na buto. Akuto ne sikani na akuto lo lenge nini. Bene molingo kufa. Okende na lia tourment. To lingo kufa. Okota na lia repos. Ozela boye ya Yesu pour enlèvement. Alléluia. Mais yebisan de quoi à gauche na droite na yo. Yesu akoyate tant que ozana kata mabe. Yesu akoyate tant que ozobo ya kondimela lokola mokonzi pe mobiki na yo. Yesu akoyate tant que ozo continuer ko ki manasima ya ba jipon. Yesu akoyate. Oza marié oui ou non? Oui. Et bon, bah, j'y pense chaque fois. Aux Hollanda, na coin, na se abanzete. Après le billet soya, depuis ton botama, revient bientôt. Les autres qui s'amatent. Yesu akoyate, tant que aux en a se abanzete na moli. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé. Na évite souvenir, na katia bisala na yo. Oyo salaki na se amol. Alléluia. Même misala ngo. Oye sengeli to sala. Parfois nazo liga ko sala ya malamu te. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Jésus va venir, oui. Mais sengeli ngana otoyeba eke. Ceux qui a sali biso grâce tous à la haute aux ali, les apôtres rendre gloire. Est-ce que mutu moko azana ngai longo soki a permettre ngana yo na poko lelo to sangana kati na wesika les apôtres reconnaître te ya zanzam et de moni lelo papa de nya lali lobi to yebite za toura nani et so ekutinga na kati ya milangwa ekutinga na kati ya bombe ekutinga na kati ya machete. Écoutez, na kati ya formule ya ko changer identité na nga mobali na koma mwasi. Écoutez, na kati ya ko changer identité na nga mwasi na koma mobali. Et si kana ngeko sala wapi? Bele li felo. Eza mythe te. L'enfer existe. L'enfer c'est une vérité absolue. L'enfer existe. Ça dit ngaka ndé na za bomo iboy na zwa déjà likanisa wolo bagete ngana lina kinanga na enfer. Alléluia. Alléluia. L'enfer existe. Et pour la oboya au côté en enfer. Jésus moukier simple.
Mbote na biso toyebi ete pasi ezali séparation ezala kaka na pasi makasi bongo tolingi kolendisa na biso moke na mokanda na Jean chapitre 11 verset 15 verset 25 pardon. Jésus-Christ aza koloba ete je suis la résurrection et la vie. Moto nyonso andimeli ye atako akokufa lokola papa Denis akufi mais azali na bomoi ya libela na libela. Amen. Amen. Tozali bapaya ba pèlerin awa na se na moi Denis asali vie na ye pe na temps fixé par ye moko Nzambe amoni ete azwa ye tokopesa ye kaka lokumu. Bongo ezali nde likambo ya yo na ngai oyo le Seigneur azopesa ngai na yo encore souffle de vie que tant oyo tozali na voyage na biso sala makasi vie na yo epesama epai ya Jésus-Christ. Soki ozwi Jésus-Christ okokisi nyonso ata liwe kozwa yo na mai na moto na esika nini oza na somo ya liwa te parce que oyo yo so ndimi azali la résurrection et la vie. Amen. Amen. Yesu ndeko na bolingo yo olingi nga mingi yo kufela kinga yo talisinga nzela imba haleluya na lingi kolo Yesu Masia haleluya na Yesu haleluya na Yesu na lingi kolo na lingi kolo na Yesu malamu Yesu yo malamu pesa kinga bomo ekozala sena seko bomo ekosila te imba haleluya nalingi kolo nalingi kolo nanga haleluya na Yesu ata bato bakoboya akolinga satana yo lingi bato yo lingi biso yonso koboya mokote imba haleluya nalingi kolo Yesu Masia haleluya na Yesu haleluya na Yesu nalingi kolo Yesu haleluya na Yesu atabato bakoboya yo kolinga satana yo lingi bato yo lingi biso yonso koboya mokote imba haleluya nani mikolo Yesu Masia haleluya na Yesu sokoli kolongwa na ngai
yokolongwa na nga te yosopaki makila etenga nazwa bomo yemba aleluya nalingi nkolo yesu masiya aleluya na yesu aleluya na yesu nalingi nkolo Jésus-Christ aza moninga malamu oyo atikaka biso te ata na basituation ya boye. Amen. Amen. Tosengi na révérende Espérance akobondela mpona tolona nzoto ya Denis na elikia ete Denis oyo asalelaki nzambe na ye na mokolo Jésus akozonga ye oyo azali la résurrection Denis akosekwa kolata nzoto ya sika mpe kosangola bokosi na Nzambe. Amen. Amen. Denis Kesangala outaki na mabele okozonga na mabele ozolonda malelo nzoto na kopola okosekwa nzoto na nkembo ozolonda malelo nzoto na soni pe okosekwa na nzoto ezangi soni na eliki ete mokolo Yesu akoya okosekwa elongo na bao nyonso bandimelaki ye okezali likolo na Nzambe mpona bango balingi feye bango mpe bakoyoka Yesu mpe batosi mibeko na ye mboka ye mboka ye mboka ye mboka Yesu bakese konya haleluya mboka ye bakobika bomo strofe moko na nzembo elobi kufa ezali ekuke na mboka ba Yesu bakobanga te po ete Yesu mpenza alingi koyamba na esengo babili na ye kufa ezali ekuke na mboka ba Yesu bakobanga te Yesu mpenza alingi koyamba na esengo babili na ye mboka ye mboka ye mboka ye konya mboka ye mboka ye mboka Yesu bakobika na bomo kolo totondi yo pe tokumisi yo po etoza malamu kolo tokoki koreproche na eloko te po ete otikala kokometre ata faute moko te o nyonso osalaka ezalaka malamu mpe osalaka yango na ngonga mpe na ntango na yo merci po ete opesaki biso ndeko mwana mobali papa noko mpe na ntango oyo osepelaki ozwaki ye po ete soki ezalaki na nzela na mabondeli nde abikaki soki ezalaki na nzela na bakisi nde abikaki mais lokola la décision, la dernière décision, le dernier mot, ezalaka ya yo, quand tu as pris ta décision, o ezalaka irrévocable, motote akoka ki ko changer yango. Et tous, Nzambe, tozali ko se soumettre, nous nous inclinons à cette grande décision. Topesi o merci, pour ete yo pesa ki pe yo zui. Ko retirer moto yo kolo, il y a un vide qui s'est créé. Mais motema na moto moko to maloba te koki ko bondisa. Bobele maloba na yo Nzambe nde bi ko pesa kimia. Mais eliki ape sengo na biso ezali ete olakaki biso ete okei kobongisa na biso esika pe okoya kozwa biso ete esika yo ozali biso pe tozala pe tozala kondima ete Nzambe Denis asalelaki na se na moi na ntango azopema na loboko na mobali na nkolo Yesu na esengo wana kozela bo batika na bomoi papa tikoku mama wana toli kozongisa nzoto oyo utaki na mabele pe kozonga na mabele nkolo tikete okamata molimo na ete pe mana kimia ete ya kozela lisekwa na basanto elongo na bo nyonso bakosekwa na yo yawe pesa kimia na kati ya libota
omoni mwasi na ye omoni bana omoni bandeko pe baninga nyonso yawe na tango baza inconsolable tikete liloba na yo kaka elobama ete deni biso tozalaki na ye il nous a précédé et un jour biso pe tokokende bongo soki liwe kozwa biso tokokende na lolenge nini moto na moto amilengela kimia na yo nzambe eumela na libota pe ozwa nzoto yo epema na loboko na kimia tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo amen. Ngozo mweka